Oh, bo excusez nga bandeko nanga ba puta bambrouiller ma bolinga ba embrouiller nga trop. Mais beaucoup embrouiller nga te. Mutako embrouiller nga azate. Po lelo na lobaki nakoloba, mutako longola maloba nanga na munako azate. Ata boza 10, ata boza 5 nakoloba. Bon, tous là batu ba kota moi ndambu vite fait. Désolé hein. Désolé vraiment. Désolé. Bando ki baleki trop. Balingi vidéo et ça la maté. Toi na ba maele. Pona changer numéro te bando ki wana nyoso bazara na numéro nanga. Yangana bazara na facilité ya oko linga ko katanga live. Metoza. Muta okimaka su mutu te. Chimana okoma oloba. Ta bande konde na loba ki ata ya 5 minutes. Nakoya koloba. Pona lembi image à mabe. Bolati sanga tellement Chimena se défendra te. Chimena yaka oloba te. Yana bande avant nando kansa koya ko défendre le kuta na bino. Mais à force bolekisi. Bolekisi penza na lokuta bande ko boko takota boko mata sante na banda oloba. Pona yebi ke ba okota na bango après. Ba tête rouge. Bocha, bocha, boche, bo déclarer na zongi, boche na bo déclarer na zongi connexion nanga. Ngabo mna futa ango. Po eloko na ye koloba na koloba ngo. Ata fona bandela 15 vidéos, na ko bandela 15 vidéos na koloba. Bon. Bokota kota. Ou bien na tchasuna moi musique mukie. Po batu bakota bien, to bandela 0. Funga penza nzembo nanga inos bifo magali ya yo kango. Magali fo yo ka inos bi. Video nanga ko kota te soko yo ki inos bi te kame. Bokota kota bandeko. Vas-y, pardon. Vas-y, ordinateur. Ouh là 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 là. Posez-le. Bokota. Bientôt 100. Donc, Kainos Bi, Bokota. Kima le débat, Magala Kimi le débat.
Magali wa mutapito pale. Olandi, 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 Olandi. C'est les coquilles. Donc, quelqu'un déjà tout à l'heure, qui va parole, un beau consommer, penza boyo kango bien. Bon, mon abino pe bobondo zwango, bobondo bois que les lango batu bamboa que la po, a solo li nanzembo. Soli fort. Qu'est-ce qu'il y a, Lucia? J'ai dit, si tu reviens encore une fois, je me fâchais. Bon, boebelo na eli. Yako samba kutu ezate. Na eli ser moro boye babenga ke na Belgique Gertrude, hein? Gertrude. Komba Magali Gertrude. Oyo abota bana misatu, mais oh nyonso azalaka na internet, il y a moins de, on dira, il y a moins de, même pas un an, l'année dernière. Bomona ki tango yaka ko saelanga vidéo tanga banda koloba ko premier vidéo saelanga pona makamba bambongo ne avant wana nyeso bomona abanda loba kabota abana mibale ba azaka na ba garçon mibale mais maman Sony comment obota bana misatu okoyaka devant public oloba na bango ke obota bana mibale en sachant que obota bana misatu. Magali aza mère de 3 enfants. Magali a outa Afrique bande kone babengi sakie aya poto atsundola bana mibale atikaka bana mibale na Afrique o ayaka okosa biso abota bana misatu tata moko Magali nga osanga jewana te o balaka na kina ta photo te Magali to si sa bisolo Magali aye poto aye na zemi bande kone tellement ba monaki aye na zemi botaka leet na poto foko sale Magali wa abazwila e musale ya kogarda rabana. Magali agarda mwana batu ya yango balibo mango batu musuto sangana bana bango na internet o ya photo sala keba. Photo sala keba Magali abela muto abeta mwana batu ala goni. Mwana bata muki azo garde. Abeta bebe ya batu alagoni Magali akendaka boloko abota na boloko bino mo boyebi na boloko ndenge zalaka oboti na boloko bazeli un certain temps mwana poussa na mukie bako poussa nango peza nango ya ba 1 mois 2 mois peut-être ya ba quelque temps et cause attendre sous semaine ou 2 semaines maximum
batikeli yo mwana soki famille aye korécupérer mwana te mwana aza akoma placé Magali aza na mwana oyo ya bota oyo ye abota oyo ye baplaça ti lelo azalaka ata na droit moko te sur mwana wana ale Magali ozoya na kovanda na kiti ozoya kojuge biso bato tobota bana batatatata oh Magali nga yokela yango soni te mobali nanga liboso na botane Kamina Warren po bayaka okosa bino shime na bota bana aza bana 6 8 tata 10 tata 7 tata 6 tata non non mobali nanga ya liboso ya vie mwana mama Mundela Château Rouge Dede tobota na ye Kamina Warren esimba te bu jeunesse po tobanda penza mineur to umela paka pe tobeta ta ba 10 11 ans esimba nango te mutu na mutu azwa nzela na ye bande koso na yebisi bino ke mwana nga mobali Warren azonga eka na ndako pona anniversaire na ye auti pa koko na ye na Corbeil auti abazaki pa mama Mundele ça faisait soki un mois et demi na banda mona mwana ngati azalaki na famille papa na ye alors bino tong boyaka kokosaka makambu boyeba kokosaka makambu bien po bokosaka mabe mwana nga mobali aya so 2 jours kaka azawa ayaki neka pona anniversaire na ye bana nga mibale bomoni mobali oyo osako abimisaka période osako abimisaka ça faisait au moins 11 ans 10 à 11 ans pour les autres que ça tombe sous déjà 12 ans ya stoka bwana vine na yebite soka zalaka papa responsable pourquoi pas na pesa ke bana boyebite ke soulager biso ba mama so to na ba papa mo responsable bazora biso bana so na pesa raté ya pona linga ko zwa risque te bino mo bomona e ka ndenga koma bomona ndenga koma mutabongo sko na opese bana ngandeni yango ezolakisa ke shime naza mama responsable na lingaka kopesa bana ngate na batu moko bo bino nyonso bomona po papa ya solo papa ya responsable akoya jamais kosenga bana ye na internet po internet eza tribunal te nande bomona na ye na bota mibale o aya ko réclamer boyoka bien po vina ngaka ngam na ko betela bino vérité mutu mususa obetela bino vérité vina ngazate na urbain to boti mibale na bota na ba papa misatu Magali tango boyaka oh papa na David Kingandi ya boni lokuta makasi boeko bokoma tina point que David azaka na ba lox eko ya liboso pona robombe longi tatane ya boni ki comédie boye boni lokuta na via moninga po toyebani te Magali toyebani te yonanga à part na komba o to banda ko kuta pe na balabala ni yoninga mutakenda na ndaka muninga zate mais oyebi vi nango oya ko beta ngo pendenge dengo ndire kutu yonanga so to kabola ta pata ta sana pat ata lipa oyo beta vi nango ndiro oyebi ngo yebi ngate Magali même ndeko na yo kutu to sala relation ya 2 ans bande ko bino bokansaka soki ngana vanda na ndeko na epo Magali okasatina olingo tanga komba ndeko na ote na obange te ngala na zara bongo so mutu deja na yini yo na mutema nanga ya na kombono pe na zape na zara bongo na kombono na zape so mukwana mona ma misu nange tangaki po nga chimene ba dépense na sali na moi 2 ans ya moi soki ki kamaderi soki kinini oto kokai ko benga 2 ans pamba na yebaki bango te avant oti boyolo ba chimene mabe chimene boya ya bo si bo monanga na ye na internet na présenter bino camarade nanga si bo monanga na présenter bino ndeko Magali camarade nanga anda obenga nga mama pona ba responsabilité nanga ba charge nanga pona za responsable pe ona banda osa na vie na ye na nda osa lango tant que mère na zoki penza on dirait lifanto na zoki penza mwana yango na banda kosunga ye na lelande balar na ngana kenda na makambu wana ngana ko lela pona yo te Magali yo nani elo moko kadogo lo mwa Magali na expliquer ozaka mukusete omoni ba mikuse bango yeyo ndeti ba chimene ba 1m62 ngande na za mukuse mais yo Magali oza mukusete oza nen soki ba oye biso vérité te oza pygmée
nde baloba na Congo kuna ya biloko wana mikusi ba joli bébé ba emoro catégorie na yo yangwana oza catégorie ba joli bébé na ba emoro Magali oui mboka ano soki ville po na yebi kini te mais mboka ano loba ki soki ville wana na kini o loba place mama na nga vanda oui mama na nga vanda penza kuna mena lupangu na ye propriétaire lekelandi chimène propriétaire makasi po toi famille papa na nga zaki grand commerçant maman na nga grande commerçante to yebi nde baluka mbongo Magali oko expliquer nga vite bande ko Magali azaka na mwana moko leta azwa Gertrude Magali azokende 50 ans ozara ya urbain il a 48 ans yo ke 50 ans kara bano yo ko 50 ans Gertrude ya mukolo Magali ya mukolo yo lingo yo expliquer nga nini Magali bemba mama na libolo atata na yo hein makata tata na okutu pardon hein makata ale lemba Gertrude akoma na ménopause Magali ménopause ebeta yango bomonaka akoka kozwa zemi te na groupe banda olelela biso zemi ateka ba parfum na ye wana ngwanzo atekaka wana po akende katisa libumu akende ba matise mabele Magali nga chimène mère de 6 enfants sans tricage mbeli moko te katanga batianga kia po babongisa eloko non sans tricage mère de 6 enfants tala omoni tayi nanga libumu yango oyo nayokela nanga ngo soni te moi ventricule nanga ebimisa bana 6 nayokela yango soni te Magali na ndeti yo te fo vandaka po bombaka moi ba débordement ozalaka nango na nzoto zwanga bien débordement ezatala soko monanga bien débordement ezate pas de débordement ta mosi avanda na mobali eloko etelemaka te Magali sexe mobali na yo ala etelemaka te yango okendaka kotrompaka ye partout Magali alala tala na mibali ebele na Belgique même na France odombo nga mutu na lobi po yebi à l'époque tozalaka na combat ba combattant na ba combattante babanda ko finga yo bula olala na odombo zaka mbanda yuyu mutu mosi yango yo na yuyu mutu mosi bo bebanaka na époque anniversaire na olikolo odombo ya bokechu po yo wanga na me Magali na mutema no yebi ke bokechu premier alala nga chimène na zolo bango Chibangu soki yo Patrick Chibangu combattant na biso a Belgique soki yo mutozo pekisa Magali rando boyeba combattant nyonso ozo pekisa Magali rando po yo kosela bino makambo ke bo pekisa rando mabola ba mama na bino Magali fwa zonga combattant nyonso eza mama combattante ozo pekisa Magali rando mabola ba mama na bino. Oui, na répété ba mabola ba mama abino bino bato ba opekise pourtant Magali azo ko finga bato azo finga ba Congo ba mobali nanga kaza Congolais Braza ayo finga ke ba angolaise bo mona te bo ba aveugle bino mo bo mona te nde Magali ya ko lukanga asali linga video tu bo mona te bo komba aveugle aya sali video afinga kimi te Magali ozonga okokima bongo te Magali ofinga kaniki yo Magali ofinga kaniki mengana anika tata zoba problème na biso mais yeba kanika zaka ka grande sœur a Chimène bande kona bete bino histoire moko ya Niki wana anika zaki grande sœur ya Chimène ata na yokelango soni mais vérité za vérité azaki grande sœur a Chimène moi nanga apportaka kombo na ye azalaka tokolo bake azalaka po mwana mpena na acte de naissance mwana nga kombo na ye marraine mwana nga Magali anika lekio na vie anika lekio na stabilité ofinga kaniki anika lekio na vie alekio na stabilité atanga na aniki to loba na te mais soko finga aniki na yo défendre ye na nkona ndamba kanai ata to loba na te na ko ya ko défendre ye Pazalaka yaya mo penza onga Chimène na boti mwana nga suka yaya salanga mama na plaisir amemela mwana nga nakosa bino te valise ba cadeau
valise à bakado. Ça, moi, on a plaisir, Lucia. Amemele, voilà bakado. Alors, Magali n'a qu'au chikoto finga, eh? Ok, finga ya abou. Ah, Magali, aussi la Sony. Ya boa leki on a kolata. Aleki on a niveau. Aleki on a nuance. Ozane lo kwa ko finga abu na Anik Maluka te. Ozane lo kwa finga bango te. Ba leki on a vie. Obenga na ale na ndaku. Bango baza mibali na bango na ndaku. Yo ale ala la kaliba ala zakana cheye yo cheyo et comment nini hôtel. Place mibali bayaka ko usa yo. Po ba pesa comme 1 franc somba ba parfum ngwanzu wana poteka. Magali yo kasinga rêve nanga chimen pense ko ozale lamba. Magali na somba nanga na comment lata yox po na éviter ko gaspillaka bambongo. Bandeko nana ba charge belé ndako yo. Et krozana crédit na banque faut refuta crédit tous les mois Magali. Na mona na mutu mobile nanga pakolisanga na cerveau. Ba montant mo boya bilambo ko sombara soute. Mais tellement na linga ngwanzu te. Tellement na linga kangwanzu te na préféré na la tayox. Magali na olio que la yox sonita. Na olio que la ngwanzu e ya lukuta soni. Mais yox na olio que la ngo sonite. Comme t-shirt nanga o. Bikembers. Yabino kuna bata Belgique. Marc Nabino. Yeah, propre. Chimène toujours propre. Sandal OP. Kuna. Ya, na Yox, on peut trouver même les à 1500 €, 2000 €. Même plus. Mbongo na yo kaka. Magali. Oyo lobe, yoko lobe le lamba. Muta tonda Chine. Muta tonda ngwanzu loko ayoko yo lobe le lamba. Moi si azaka na chaussure moko Gucci na ko sabino te makelele moko sale la rabiso na moi Gucci wana yo kanza Gucci nde leki ba marque nyonso. Tu te trompes Magali, tu te trompes. Ta muta découvrir Tommy na 2019 à quel Londres na 2019 bakabelier sandal la gomme wana ya semela munene ya Tommy fo mona. Fomona, Magali. Tommy, je portais ça quand j'étais mineure. Nabanda la taona zaki mineur Magali. Yo koya osolo la ke lambate. Magali na âge na yo. OK 50 koya osolo le lambate. Magali. Yo ndo zana fo yo sola ba palin, ba car. Makamde yo Magali fo ya ka kosolo la yangwana. Okoya ka kosolo la bisute. Oh na sombi lamba boy, na sombi sapatu boy. Te eza génération na oli sute mama luka vie. Luka stabilité na vie. Yo vanda non on ndaka l'état. Oh futa ba 50 ba 100 €. Chimène tiko par mois ya na crédit. Oyebi combien to futaka? Boni babilobe les angatino keloba. Oh tout ça Chimène bo somba na bino ndakute bo futa eka notaire. Oyebi franchement Magali, ba pekse ngana répondre on a likambo. Na monique batu bana ba on a raison. Faut pas na répondre pour oza bourrique. Famille na bino boza bazo ba ya niveau. Hein? Josiane lelo faut na expliquer on a moi vérité mon mukie. Oyebi po ninga Chimène na sala rando na yo. Po bomona ti barando e banda biso tina Judith to côté la kama mingeni botika la ko mona ngate place na osala vidéo na komba statut na finga mutu. Josiane ya ofinga opo mamingeni soki na kosi likambo yo Judith akufite azat vivant soki azaka muta vérité na lobi bien soki azalaka na vérité ako loba ke naza na raison maminge na kotaka na groupe ayo yebisa biso Josiane atindeli message afingi ngana Judith mabolo ya ba mama na biso na kosote première fois na nga na vie penza na vie mutu bon biso na français toloba na biso ba nikta mère nikta race des trucs comme ça. Mais ya kozongo pena na niveau lingala wana esonenga mabe na mutu. Ayo mo yebika groupe ende ba chauffara. Ti ba pesa nga voice wana na senga ngokutu te bakabela ngango ya okabela. Ti omona nde tokenda wana ngana yo tokenda. Ba ser na bino moko. Yo bo mona oyebi baleki. Moi j'ai 41 ans, nana âge obota bino te. Nako bota bino te me nako pesa bino ka conseil moko.
boza ba faussaire na internet boza penza na ba faussaire na internet faussaire baminge ni faussaire bomoni pa simbi bible wana azoya koloba azoteya azobwaka su ba faux compte ya ba kombo mystique non via mystique boza pardon c'est bon via mystique nakosa bino te via mystique toza so exemple ya Maria ya Maria lelo yo mto otelema okomosa ba video ya kofinga batu okota na ba faux profil ozo finga nga na ba faux compte ya Maria na ebita soko linga shimena manque au respect ou bien nini ozo finga nga na ba faux compte ya Maria yo mo yebitango banda yo expliquer biso na groupe ndenge banda otinda Manuela yo mto zaka coach Manuela obanda opese mafinga ya ofinga batu na internet ozo kota na faux compte ozo finga ngai parce que mkolonga na oya mara na bandi ko finga yo bana na yo mobali na yo opesa nga tort mais pendant ce temps-là bazo finga nga na bana nga na mobali na nga ozo partager omoni pona partage osala ya mara libola mama na yo soko osala nga video ya ozongisela nga libola mama na nga sala video nga pe na oya na ozongisela su libola mama na yo pona ka ba partage osala na o ba finga bana nga na mobali na nga oyebi ke yo na nga tozalaka na problème te mais ozo kota ozo commenter ozo kende pe na ba faux compte ozo finga nga ya mare yo ko finga nga na nitalanga oza yaya nga kata te nga zana nta naturel ndenge nzamba salelanga yo ko finga nga ta ya mare yo finga nga na nini o finga nga na nini na lia mbongo no na lia loko na yo na defa yo loko to partage mobali ya tika ya mare ya tika omoni shimani akala azali sute sina kundaki ye bomoni shimana kalana sina kundaki na bituro oya ko yato ke o penza ko yato ke ya Maria so lingo yato ko kende pozane loko finga ngate boya finga ni makambambio bandoko sabino o akosa kaka ba violaka ye azalaka amonaki ndako shimene zaka na bampuku ezaka na bakafar botuna yesaya na ndaku nanga pomo na ndaka mutu ya na mpuku ya na kafar fo yati otuna bango amitié basana nga na mema bango shingate pombo bomo na ka niveau ya amitié na considéraka bango te na considéra bango te ya Maria na vina nga tika ba faux compte tika pona ebi kokoya kokosa kozalaka na faux compte te ya Maria tika lokuta toyebani tozaka groupe moko magali kuta o se permettre aya na video ya okosa kazaka na ba faux compte te me abanda opesa nga ba faux compte ne na kotisela ke pa Chantal po finga rabatu vase d'honneur pareil makoko mususu elonge kuba moni sida nde ebimi bozana kochela bino photo na comme Nicolas comme petit kaba maquillage à niveau pour bomone moi pembe filtre ndeka fabrigaza emba mascara ba faussaire bande kon internet sert à vrazate bango nyonso ba faussaire sert ni suna bosani hein po bazaka maminge ni magali na ya Maria bango misato wana fo basa groupe fo basa penza ba groupe ya ba faussaire po bazaba chor magali Alain makate sala kate Alain zande urba zande ti Alain te omoni urba na ero ngana na osa video urba na bureau wana Alain sko ero osani atombola ba brique bandeko tona ba faussaire batalokuta ba profita kinanga po ba eba ki keshimen atato koseli akoya na ete akoloba na ete na otikela bino sous tente na lobi na bino na otikela bino tente wa monique aya ya boya te na ba makambo na ye na mbongo espèce to compte te nga shimena ko vanda na mbongo espèce na ndaku na ngata na sens nini na va na mbongo espèce wana za makam na bino bozaka na ba compte malonga te bo beta ba découvert ba makambe belé na ba compte na bino wana bino nga shimen bongo evanda na bank na oke benda ngona vansa ngona ndaku pona nini boma
On a tché la bango nini. Ba ya. Na to la kisa o. Ta ba sœur à Sony. Ba sœur à Sony. Bo sombande. To mona binata na palin. To mona binata ne loka mune. Bo que la mona bata mukie Josiane Likunia. Pa l'équipe bino na stabilité, l'équipe bino na vie. Na kiliboma ne kande bo benga ka ewana. À l'équipe bino na vie, à l'équipe bino na stabilité. À l'équipe bino na stabilité. Bomona ka na expliquer bino lo moko mo 1 minute. Bandeko, bomoni Manuela na bomona awana. Bo pesa bino na internet te. Te na lo bana bino penza vérité. Bo landa ka image apesa ka bino na internet. Tazarane bongo te. Azaka bongo te. Manuela zalaka omona mutu monga yo sala vidéo. Manuela ndoki yo muto funda ki aya lati yango. Mais c'est faux. Asala ki nango te. Non bete bino penza vérité. Alataka makambu. Po bino nde boyaka kolatisa yango. Yango po lakisa bino kaze lombe sese yango alataka yango. Pardon Amile. Oui. Oui bandeko yango alataka penza ba makambo yango bino bolatisela kaye. Vrai petit nako sabino te vrai petit depuis mokile banda. Na expliqué bino so elo mo Magali lobaka à propos Manuela. No Manuela mutaya ko luka à l'époque tant tozalaka groupe na bango ya ko luka biso boni lokuta ebele boye. Boni lokuta ebele boye na minoko na bino ba sœur alelo na lobby. Ba sœur boko obeta même pas 5 ans, 6 ans, 7 ans na bango. Hein, ba sœur alelo na lobby. Histoire eza boye. Epoque wana to bandi rando na mamingeni. Manuela mafute bandako mataye alinga kite mamingeni a gagné biso. Manuela lukande nga na bandako solola na Manuela lelo te oti bomona ka keto yaka ko bimisa na mokili keto solola na Manuela nga shime na bandako solola na Manuela kala. Avant na yebisa bango longtemps après. Mengana Manuela déjà tozwa temps ya kosala connaissance ya koyebana. Mende ko bolanda na bino makambo mona ka na internet wana te. Magali akosa. Angelos mutakendaka koluka mukona yebisaka bango ke ngana sololaka na Manuela. C'est là où Angelos akenda koluka Manuela. Atuna même pas kutu avia Manuela a créé un groupe moko a kotisa biso na katimba moko to se retrouva Manuela choqué Magali choqué bon nga choqué te ponga na Manuela de atu bando beta na biso privé nazaki na nga choqué mais Magali na Manuela nde bazaki choqué siko na minute wana bokutani na groupe na moment na faut ko solo la kaka. Mais Manuela tikala ko sengo pardon te nandengo yaka okosa batukenga shime na sengo pardon na ndoto bia na kindoki to bongisa ka po mona ke na beba na ananiki ya ko lukanga po yo kisa niki mutema pasi ndengo mesana ko salomoni ba jeno na yebio bango nde ba yebio te Magalinga yebio ngana to banda rando depuis 2013 non depuis na kota combat na 2013 to banda rando na Magali je crois 2014 2015 bakao azo bakao ngana jidito tanda ye aya finga niki biso to yeto sasi tellement eboko mate ya wana sko à l'époque ezaki nango barando ya kokoma yesiko kokoma mobulu Magali azo bakao na lalisa e bakao pe na ko continuer kaka ko lalisa o bakao na vie ponga na za nzambe Manuela. Eh pardon Magali tia kombole ki na busoto ser mobo a OK 50 ans. Ah Magali nga za nzambe omoni nda oloba ko kendaka na toilette ozolo yaye ko zwanga te naza na nyongono te nane loko note yango mona nga naza na ka bien bozatala ebele bolinga mabe ya na via chimene ya te po bozaba ta vérité te omoni mko boko mandetinga
personnellement naloba ebele te bandeko ayebi chimé na ayebi ke mwana wana aloba ke ebele te po chimé na koma kotelema na caméra ou chimé na koma koswana na mutu c'est que mutu wana luki chimé po nga na kima ba problème bandeko na yebi penza nde ba kima ba problème naza pata na camarade moko te oto kola na ye po nga nde nazaka trop solitaire tellement baku na kima ba master na kima bango pe na ndenga mabete o ya binemi no ba master na bango nyoso bazaka wana na internet otokola na bango bazali me na lingana nga vina nga na bana nga magali na zata na camarade moko to lelo ko yo bima na internet aya loba o chimene tozalaka na ye azalaka songi abanda ko tonga batu akabola batu azalaka te bozona bino ka exemple ndoki wana ayaka shenga ye moko na mutema na ya yebi problème na ye nanga ezala nini akotubela un jour akotubela masumu ayebi me ye nanga pe toza na justice moni ye ata zoya ofinga nga ye na kipakete nga na otande dossier na nga pambila pona okotisa pe mobali ya pati boloko wana olobango tile ke magali ya banda ofinga nga nalobani naza mutu asuka oyo ye akofinga bonjimanga te bino bwana maloba oya kofinga ka batu na internet nga naza na intelligence à démarche nga naza na intelligence ya démarche oyo sali video fingi nga grave ezate o asalaki déjà video mukwana longoli azoloba na ba faux compte na ye bakendaka ko commenter pa magali ya nanango magali ndeko na yo ozotinda ye afinganga c'est bon na osepela nango fort esanga bien esanga kitoko po nga zanga surcité nga zanga boloko obeta te nga na bien mais magali ozonga rando magali ozako otika komba fo zonga rando yo zaka mama rando fo yana rando bakoko rando tozaka na bango yo na mamingendi na Maria magali okozonga awa place na terrain ezawa place na yo eza awa na rando eza place musuta ukoyeto ngam na zongeli komba nino ozongela ya kosibisa komba nino ozongela yo kende kongo to njima yo yaka okosa batu bacha foto na ngane aéroport soki na komi ka ba okanga magali na ayebi yo nani ayebi yo makamu pe changer to koma na biso bata IDPS mwana ya titi mutu ana pouvoir mwana ya titi mutu bomona liputa na data mukwana dernier video na uta osala ya titi na tia ya titi na mutu na lati ya titi na loketu IDPS magali yo ofinga mutu te magali ofinga su mutu te ngana ndo yelo magali oye na ye po zane loko akofinga ngate magali ezate oyo kosa me mama nanga soka elongi mabe me nani avieisaka na bote mama nanga koli mama nanga mwa mukete po mwana liboso mama nanga po naza avant dernière ya mama nanga mwana liboso mama nanga kozala grand frère nanga déjà ben kozala na 50 ans ya nanga liboso oui même temps sous moi plus mama nanga mukolo c'est normal magali natikala koyokela mama nanga Sonia tamba moko te bandeko so bozo se rappeler vidéo moko na yaka kosala na lata kupa pembe na t-shirt moka pembe si je me rappelle na fingaka mami na Josiane je crois nazo se rappeler vraiment trop te na vidéo wana vidéo ne loko bimisa kanga eza photo ya mama nanga siko neni na wangani mama nanga après na bimi lisusu na sali video bolanda video wana na sali video na ekoloba susu ke mama nanga oh me magali boye ba kokoso moi tong bokosa boko magata na papier po bo boye baka ko chaka lukuto fona ke nango boye po mukoloba oyela nga boye na yeba ko ke nango boye bozande bato lokuta trop bokosa ka trop nga penza na otikela lisusu mutu tante aya okosa na likambu nanga
otete la azoloba asalanga nzambe akelanga te me yo otete la na yeba ye ndenga lobaka ba 20 ans wana yaya nanga moko kutu etonaka nga na yeba ye je crois si je me trompe pas na ba 2014 2015 quand internet moi déjà ça fait déjà ba année déjà na banda combat pour combat na nga na bandango na ba marche te biso penza to banda okende na ba salle ba professeur bazo aider biso ko expliquer biso makambo ya Congo na yekola kokoma lingala na kolobango aussi bien boye na ba professeur komba nanga ya Congo na bandango bongo mutu oya liboso amemanga na marche nanga liboso nga chimene na sala Rismo Congo mutu amemaka nga na marche mwende na banda komba nanga na banda bongo mais mutu oya oloba te asalanga non un exemple tozalaka na association na Judith soki ba video association esalami na banda ko partager nga moko na nda oloba Judith edaka nga te na partage Judith ando répondre nga me chimene na yebi na nga nde basala te na lakisa Judith ndenge ba sengaka ba demande ba groupe ndenge ba partageaka na ba groupe nde bomona que Judith lelo akoma professionnel ya ba professionnel mais jamais na koya hotel madiboso na bino pona loba na bino ke nga chimene na sala Judith po ezana makambo nga na yeba kite Judith alakisanga pe ya yeba kite na to lakisa na makambo mais mutu asala muninga zate alors otete la longola kanga na liste batuno sala pongo sala ngate osala ngate na bima penza na ndenge nanga na bima na ndenge nanga po yeba Judith ngam na yela o Judith alors tiko betaka na batolo wana oyo kakuna lisusu mamo yo mamingeni chimeni ndenge bango balobaka basala yo bango bokoma owelela kosala nga ndeko Magali aloba salinga otetela loba salinga mami aloba salinga ma finalement nana salinga nani asalinga babata poto babata salite boza bata soni botika baleki ba évoluer na ndenge na bango bosali bango déjà ba mabetro vérité bosali baleki déjà ba mabetro botika bango ba évoluer na ndenge na bango bino pe ba kimukolo na bino bokende ko évoluer na ndenge na bino nga botu na bango soki ngana bango tozalaka ta na groupe moko groupe omona Josiane aza omona Manuela ou Omi José non nazala na groupe na mutu te nazalaka pe na ba groupe lisusu te na yeba déjà mabe ya kozala na ba groupe alors nga chimene nazwaka lisu risque wana te nazalaka yaya mabete nde bayaka kopesa rabino image nangao chimene songi yango nazosenga baya na panza nani na nani lelo na ye penda ko prévenir Anelka tika kofinganga na ba faux compte wa penda na oloba no vérité tika kofinganga na ba faux compte omoni tika penza kofinganga na ba faux compte soko na posa ofinganga omibimisati tango na silisaka ya AliExpress na batama na faux compte ta na batama na faux compte te nga tango na yaka ofingo na batama te na lalisa o déjà bakao oyebi bande kona expliquer bino bo mususu chimeni yo na Nelka bowelela kanini na vina nga na ebi ete na tikala kutata komona ta eloko moko to video eloko ya na yeba ki ete na vina nga un jour quand de kwa Magali abenganga wana siko avant je crois avant Yambosako Anelka luka yo alinga sola nayo basala pe groupe moko na ya na kota akoma ko poser nga ba question ye moko ayebi pourquoi poser kanga ba question oya poser kanga après à partir à wana akenda ko sala vidéo oyo a ridiculisaka Osako asenganga kutuna tindela ye ba produit petit ende kwa Magali ateli talandingo komi tindelanga telanga maboko boye basenga na yebi ete 3-4 jours après babebani tengo babebani wana kana groupe ango kako ba créaka wana tozaka peka asuki biso 4 na camarade na yemo kwa kotisaka fio camarade Anel kana na ba kombo na ite
akoti sa camarade ne tozalaka 4 na groupe wana babebani boye siko Anel Kaloba Chimène de toute façon ngai soki ndeko na ye afingi nganga na koya kofinga kayo bandeko na yebi ete to swana te eloko te ti bomona Anelka aya kosala avant kuta sala vidéo wana solo la kana otetela yebiso moni Chimène wana très dangereux avant finga ndeko na ye wana finga ye nanu parce que ye penza très dangereux ayoka conseil nzoka nga Chimène abatu na loba na ngate ayoka conseil ba pese kuna ya asalelanga vidéo bomona finganga bandeko nani yango azaka koba bazo fingo vanzi yango bamoni na bimisa le bali express na ye pona yebisaka ye de toute façon okoya na vidéo ko finganga ngana yeba na ngama kam na bino na ta hotelema devant caméra oloba mais na prometa Anelka ke na olalise kao et puis na salango mais Anelka tika ko finganga na ba faux compte moni lelo na ye na fingi hotel mais prochaine fois tant na oya zongelaka lisusu po na yebi on obika ba faute o salaka na mir nao yango pe o salaka na kofinganga yango pe o salaka na kofinganga nga banga binote bwana eloko nga Chimène na banga binote ezate mutuka yeye na linga ko kumba te na banga na nga voiture menga bakumba anga pona za camarade nanga mobile nanga sala du lundi au vendredi week-end to kena na biso otambola ensemble nazara na camarade oyaka ko lukanga to kende boto zonga bo nazara pe fia ba bar tende ba betela bino so eko lia na sala nyonso shenga o so eko tumba nini na sala nyonso shenga naza fia balabala te na bino nyonso moko na bino ata na bino ba faux compte boya loba nani akroisanga déjà Chimène dibanda parce que botala ke na internet ango mobimbe à part Manuela mi José na ye Magali na mamingeni na mona mba moko na ndeko na ye na Bambi na Angelos o na mona o nyonso batikala na mona bango te na yebi ba me bayaka kofinganga ya soni bofinga ka mutu asali bino eloko te bomoni turo Chimène na kotika mutu te ofingi na ye ata ya koloba no moka 2 minutes 3 minutes na koya na otikela su mutu occasion te mobile nanga lingi makambo te mobile nanga yebisanga na yebisaka yo na pekisaka yo ba mitia sur ye na papa o solola na yo na kosa bino te na sengi pena mobile nanga ba excuse en public que papa za kine na raison bal nanga yoba azaki ne na raison ndinga pekisaka nga batu wana nyonso na yoka te ki mutema na nga ya mawa na eda ibele so otali na bango nyonso tuna ta moko na bango so onga na lia 1 franc na yeso azali mais bango nyonso ba lia 1 franc Chimène menga tikala olia 1 franc mutu te omoni Magali oye na koya il faut oya bandeko na yok sabino ba voice moko na zanango po tokoka na biso to musuko clôturer bozela oyo ka ba voice pardon nake dans l'ombre po mkwana na sala ki vidéo dans l'ombre Magali lobinanga Chimène omoni ndengo yindi boye oh Magali atana yindi yo mto sombela mafuta e bembe na yo bozela bande ona chila bino ba voice Bonjour Magali. Nathalie va vidéo na trop et à trop na ngina biso s'il te plaît na ndenge ya respect ndenge na respecta ka ya Magali ko tanga ka kombo na nga na barando na ote ko tanga ka kombo na nga te po vérité oyebi o ezanga na yo oyebi ata lelo wanga nike yo soki yo jure na miso nzambe soki yo tindanga na finga Chantalite
soki yo otindanga na finga Chantal jamais na vie yo wangana no soza posa ko sa racheter pa ndeko no ko tanga ko mona na barando d'autre pour la formation no rectifier au moins nga za mukusete batu to yo tangi na l'équipe on a mulai peut-être muke chocopic ozoko panga za 1m74 la nanga bien nazaka 1m74 so mona bien na l'équipe no Chantal na mulai na l'équipe mami ngeni na mulai na l'équipe na bombi na mulai po bambia za kamunene do so mona kabiete mona bianga na demukalinga te mutaza demukalinga za yo donc na yebisi yo kotanga kalisusu kombo na ngana barando na oya buzoba te so zo sala barando na yo tanga kabu makambu na yo so za poso se racheter pas Chantal ça racheter na ndenge na pombalo le na koya na kolekelo na internet pour les na ko pese explication pour yebi vérité entre ngana yo na lelo na za gentil na yo kotanga ka pe komba bandeko na ngate po bandeko na ngaba ba camarade no te poza bikolo na bango bandeko na ngaba luka hotel la ko bandako benga bango na nzela ozolo bate ba sa Chantal na place comment ça na été za Chantal comment ça na ngote ko kosa bato ozokota na internet parce que soki na leki na loba Yamagali ekozala mabe on a moni bana mikeba makako pour se respecter raté kotanga ka comme na na yoki yo trop na oki yo trop ya trop au sein de première vidéo na beti yo kara deuxième vidéo c'est un so ça ba ranki na on a ba chimène sala makam na bango ko bossa na te benga ka ya Blandine pour lo baneke ba kangi ya Chantal ozo sepela ko bossa na ngoto ebi notre solo là ko sala semblate ko saba tu na internet donc ko sa munoko ma crash na bino bozaka ngo ya bangala pa na ngai te na yebisi yo ko tanga ka kombo na nga na internet te ko tanga ka kombo na nga na internet te sala barando no na batu na yo nango zo sala barando na lobisa Manuela na lobisa Chimene etali yo te oza mama na nga to za tata na nga to ze loko te pa na ngo za simple ser moko ye ingrat lelo songa na zombele za pona yo zo lobo pekisa ngo pekisanga na sonsini oko pekisa na suka tata mosi na bina boya ki pa loba ki ke ya Chantal azandoki to tika barando bosani Nathalie na conférence o bosana ka 3 oko sa batu na internet mais je zanga poufi yo oko se la nganaka pozo le kozo be la nga demukalinga ngana mulai 1m74 totala nga na soni quoi amana bandeko la nga te totala nga na soni quoi bato tangi Chantal no na leki na mulai ya mami ngeni na leki na mulai bato to yo tangi na leki mulai omoke so bo sala barando fo otala comment te bato ba sekio bato ba sekio nga muto 1m74 obenga nga demukalinga mais tu rêves ou quoi ozo rêver ou quoi o meleki masango zododo o eloko ni ya magali ko tanga ka kombo na ngate na yebisi yo ko tanga kombo na ngate se respecter ko tanga kombo na ngai te ko kasate ke na changer poso na leki na internet na loba na ko loba mabe pondo zano yebi ko kanga na munoko te ponga ni soko luki gana na okendelo YouTube voice en direct o lembo ko zonga combattant ko tanga ka kombo na ngate esi na yebisa ki Nathalie Milolo ayebisa yo soka yebisi yo te zala ngana prendre yo ke kotanga ka kombo na ngana internet te na boyi ba problème na boyi kotanga ka kombo na ngana internet te sala rando no na ndenge na yo biso makam na biso na Chantal eza na justice innocent azora sixité pour des formations na ana sixité pour ba kangaki alala ki 3 jours na garde azo de la peine na ye condamnation na ye azo zero pour le jugement ozo comprendre innocent ba pesa ke sixité ke na ko pointer te so ozo kansango ba vati bien bonga bo ma vie nanga bonga bo manga kotanga ka kombo na ngati makam nanga ya agression ko beta ka yango te yo ko za juge yo muto ko décider ko ta prison te tamie boganga ki ba misu baganga ki ke ba ko convoquer ka eta ko ta prison ta innocent je ko innocent ta ju 16 dereni innocent ta zo zera peine ne mu ko le jugement dereni boko sa ba zobo boko sa na internet ngate ya maganga so na fungoli munoko na ngana oloba na internet na bando ko lapa na so ko tanga comme na te po ba ya moko bo se respecter ozo se na ba rando na ozo ba chimé yeni yo lo ba na chata moni mutakipeo mutakipeyo pourquoi vous kipe bat na to ko tanga so kombo na ngana internet ko tanga ka kombo na ngana internet te
nazo répéter ngo kotanga comme na tete ko kotsa bandeko na buzoba te poza camarade na bango te yo muto banda ko benga bandeko na nga bando na nga tikala ko benga ote po benga na rate ya bijo amona otayebi yote okuta na peut-être ne chiche vite fait cause ba camarade na Bruxelles kotanga komba bandeko na nga te lelo na gentil na tikelo message ati soko tangi su kombo na nga na buzoba non internet na oya o Manuela salio mukie merci. Bozana chela bino mususu pour ezo déranger ba voisin na nga libanda bozela to ana ngomi sato royoke deuxième autre qui premier opekisanga na sasini opekisanga na suka beta lisolo nengo opekisa une semaine va ba chambeli po tata mwasi na bino aboya alobi pekisa ba petit na yo chata la sandoki bobo chotanga na conférence na tata mwasi no na Nathalie obosa nyango ozokosa mukili pona nini po posez la parole. Pourquoi vous n'avez pas la vérité magali na repos médical na maladie na uchi na liwa bo tika ngai nazo lo bango clair tika ngai ngama kam na ngana Chantal eza na justice soka za innocente oui akobima ma innocente parce que za ki innocente banga ba PC succès ngala na 3 jours te arroser la convocation te yemo kwa yebi o ba solo dina police ayebi vérité za kana munoko na biso tika nga tranquille naza muta age na ote naza muta génération na ote nazani ni tata bokosa ba age oza mukolono ya bayana nga na boyi ba problème kotanga bande kunanga na barando no te bande kunanga ba to internet te bande kunanga ba saba kindumba na Afrique te ba banda vi na bango na poto ba yebi Afrique te ba tata ba okende na kimukolo kokotsa bande kunanga na buzoba na yote so te na bande kunanga ba okota buzoba parce que ngai mutu na kota buzoba na bino internet yo ba komo na bango ezotanga kotanga ka ba komba ba yana ngai te po ba camarade na yote omona bango te omona moko ya liboso mona eto mona ko ya misato o misato mona ke na Bruxelles maza camarade no te poza yane na musika kotanga komba bande konanga te po yo muto banda obenga bande konanga ozo pesa rapport bakanga Chantal mopongo ye évolution bande konanga ba luka te po lenga ba agresanga bande konanga bando sola directement na la police bando sola na la police directement na la police bazaki na posa ya information ya mutu te po bango bande ko sola na la police directement si babande ko ya bayeba ki etana nga na za bien na zo loba po police apesa ki bango nyonso bazali na posa information na ote yonde tango barando yanga na Chantal na ofinga Chantal yonde muto banda ko luko benga yana nga misato o commissaire ko apira boya yamba ko na téléphone po bayeba ke yo muto zo utiliser nga bango tu babanda ko loba ote yo zo utiliser nga makenga na bande ko protéger ko bosana te o yebi oza ingrate sera lukuta o tanga na conférence tata mo samino na yo ka kindoke Chantal Poine yo to fingat okoma na pekisa ye na bandemi José yo kakate o bosani na ko bando lo banga ke mi José bimisa elongi o sa na ba video ya likolo bimisa elongi ngane Chantal to banda beba na ba privé non na bota courage na de kan internet make ya za songi banda ko tonga nga to suka makam na biso na privé pona bota courage na de kan internet za yo mutadi bosote ya mi bale ya mamite à part mamu Judith muluba muta boya na sala rando na Chantal internet oui na sidika parce que tonga nga sena na petaki pona yoka ki trona ba conférence ndenga zotsa ba chercher na conférence alo ba kama bena nga tandis que toza bien na petaki mais na suka kande na privé nani apuya nga pona le kan internet nani apuya kinga ando pesa nga makamna ba position nde na koloba nani yote ingrate kosa bato yo zo kosa kokosa ngata yo kosanga otikanga nani nga makamba barando tangi makamba ba internet tika oloba mais je to benga te maganga no d'habitude to benga na yo nga benga ba combien de fois yo la tozana groupe yemo ya Chantal témoin ben je mets témoin déclaré inga na benga te so na koti na groupe na loba raté combien de fois nga benga ba tuna ba tutu ba yeb so sande to yebinga te nga no to benga na nga butu na benga na ne mingi za Judith mamuluba ngano to benga na ka tout le temps na vanda na bando benga nga sina benga nga benga ka tu asuko ava confinement o wanga ke sola na ngate pona tsapota na ngana mkota na tsaki pota na ngeza pota na ngamoko ya yoni na kati siko tu asuka o ya va confinement si la yona ngato solo na tena tsaba capture na bengi otena ebiso ke ya magali ba ko kanga Chantal après confinement mbila o to benga nga ba ofungola dossier na après confinement yo loba la ngane ke batu ba yeba temi chose tika ko loba lungola statut tsaki tika ba loba rate boyebo oza ndoki kosa bato kosa yo avant confinement si la na benga te na peso rapport ke mbila
baokanga Chantal après confinement baofungola dossier ne balandela baokanga oyebi yango te soza posa ko sa racheter pa ya Chantal racheter na ndenge na yo kasi ndanga zana za zoba ayebi ke ngane to banda kala mi jo to potana kana ba CCC mena bota courage to bando so na chin internet ayebi te ke za yo aba ayebi te ke za yo lena ndo sa ba video ya Magalina banda ya mami na banda batu babande komona te tozo le kano yo ko sa batu oyo kutanga kombo nanga mi josana na lobisa kete avant confinement ici la yona ngato solo la tena pesa au rapport te ba okanga Chantal na pesa au rapport te ba okanga Chantal après confinement mbila lobi na banquette basali ba moni aza complice à 100% ba okanga ba fungola dossier na ndenge ba pesi succès azana succès pourquoi lingi biso to na makamna biso na tribunal bo lingi bo robimisa kasa sa video ko sala ta ko démentir yo za juge yo kasi kuna makama mafinga même ata 1000 vidéo to finga na kende omoni police na ngeza Paris 18e police à transport kende ba luka ba témoin o kasi ba ko tuno ke madame kingana finga kuna za kaya crime et za tentative de meurtre vol armé prémédité to ba bo comprendre bo ma yele te bo tanga te bo comporter makama mafinga te ba ko tuno ka madame ozala ki le ba chaki mbeli eleka kindeni siko yo ya ko témoigner ye siko ba ko tala na nu vidéo na yo oyo zoloba comme on Chantal mopongo ataki biesko ba tuno madame prévenir Alexa ke yazala ki ta prémédita ke ngote ye mutachinde te pota oyo na ye bondo sola te ko sa ba zoba yo mo ba tuba ma yete kende na peso adresse na police kendo sa na témoignage bo yambo bien so comme ka na porte et sa police à transport na Paris 18 au lobby témoin na affaire ya mi José bako aider bako edo kitoko bako soutenir yo bako edo kitoko ko la pour ko zo avocat kana kite na faux témoignage yo kasimbila zoba po bazwa mutu ba pese 6 po yebi keza ye po yebi na ba puyaka na tsapenda na plate nga na oloba ke na mona ki 3 personnes chacha mutu bakata ki nga ba mitu na ba me azala ki na ragonga bina mona ete soki bako kangelo ba attaque commanditaire ya commanda yo zo insiste azanga ki azala ki ba oh c'est Ozandoki ya magana regrette ozapena ndoki na pesi ya Chantal de raison yo soki lelo nga ba Chantal ba yinanga za pona yote eza pona bino te pona boya ko fingo pona mama na groupe ya za ki faire na ngaso to kabwani il faut ngai na finga bino menga na boya na nga ba utiliser ngande ba utiliser ka ba jealousy ba kabwani na groupe ba bandi ko finga bato ba lungwe nga ba finga ba mikolo gratuitement te faut sala nga likam ndeti bona fingo te na olobelo ba vérité pour lukinga ba problème boko tika komo na ngati boko kata mawate mona batawuti na liwa pas même pas ene kokite pas même pas ce qui sait que moi mais bozo tika ngate bosa barando ba kombo na bino ya ngai bosa na boy kaka ngai bokende boy kaka nga boko kenda tamona batu mawate ba mamoy boko tika ngate kombo na ngai agression na ngai komi base na bino po bozo ba vie kotanga kombo na ngate sala ba video no na shimene po soki ni nyongo pe shimene za ngo to yeba kapeta za kapena nyongo ndo te mutandi ngo ndo kola yo sala ba video na yo pourquoi on a tamaka po nyo so shimene lobene video de c'est vrai ngamu tuna pesa ke malobana na lobaka lobeza ba vérité po ko wanga na ngote oko wanga na ngoto benga ya Blandine na kufite oloba na ya sala video ke bakangi Chantal enga na bengo na bi ya magadi na yo kindeti bakangi ya Chantal mais na yebi na note nanu kutu na sisi kolobate na bi na ozo la confirmation ya mbila yomba moko bengi ya Blandine tozana na te mandi kende ko sako umela te position yo so mela champagne bakangi Chantal feti boy ngakutu na sisi ata kolobate ngaku na silika te bandana yango na boya kolobiso tenga video bokomisika na nga lokola ngana na pasi eleke to sepeno batu ba na prison ba serré bino bo comme si kamba Chantal lokola base oui ba okangi attaque commanditaire mais tout ce que l'état sa musana et de toute façon de bataki ngambeli ya zaki wana te makozwa pena ye bino bo comme songo lokola base na lobango te na benga Blondine tina sidika kutu ya bandi na bi kasi maganga bia bandi rectifiango ezalanga te na sidika kutu na pota na kutu singa moko sauter bikola ko ganga na okapasi yo to benga kate ya Blandine le ko nga wanga nango okosa bato ba yebite magali yo ka so munoko makasi yo lekinga na koloba yo ka kosa ba yo lekinga na koloba te o lekinga na koloba te pona lobaka yo le kaka no loba lukuto zo tartone nga sko na lobaka vérité oka so zaki mutu moko ya malamu ole gat oza kutu muto zapata makamna ngoloba ke muto amayela koloba amakambo mi José justice est sala atako to ko critiquer ba Manuel o critiquer ba to ba shimeno bien bino pe bato boyoka ki boye ba justice ko sala so ba okanga tout le monde justice est sala ba so la ta bongo po bango pe ba
bakangi bango te po bakabona déjà na Chantal po mbila zoba te batu balali ba garde à vue to yebi bango batu bana ba convocation ba tribunal bonzo ba peine na bango to yebi batu bana ba succès to yebi so bazaki pour quelque chose banga bakanga bango mbila zoba te ndetinga na plate na nga na Angelo c'était na taba Myriam ana te mais mbila benga nga otuna nga bango donc ça veut dire qu'enquête na bango ba moni bango nga mona zale toné donc ndela za zoba te la kangi a na garde à vue bi après so succès là tribunal azoba te ozo comprendre ndetinga na tanga ba Angelo c'était na kamwende ba otuna nga pona banquete ba taba tout à l'écoute ba yebi masolo ndenge bande ko lekande ba bande ko préparer ba bomanga na mutu apesa ki numéro tout yango ba ya ba tuna nga bango donc botika ba sentiment na bino bo sale nga uti na liwa na risque vinanga na risque vinanga na uti na liwa na risque vinanga donc na lingi ba problème ité so bo sa ba base na bino bo sa ba base na bino na ndenge na bino pona age na bino chilelo tata sali rado na yo comprendre ngo keza mabe na tiki pona côté rekutu na tiki avana bu jeunesse na mwana moko na tiki kutu no na mikoki seli 30 te na boyi na nga ke buzoba na moni ke bité mais bino chilelo bo ke ba 50 bo comprendre vite bo sa ba rando bo kata sonité na bio tu bo sa rando na za mo amuke na bino tu ata bo boya ngo te po boyebi po eza vérité zangate mais ngasko na comprendre na nga vina boyi na nga mais yo to provoquer bat so batu ba fingi okuna ezo muto so provoquer bat ozo provoquer batu mais boka sate question na tiki rano ndo ya loba makamba lukuta na ochiko awana bokosi oyo lobi lukuta sunga na koleka na lobi mais botika kombo na nga na lingite na répond bimba ya 3 ans botika kombo na nga na lingite beta masolo na okotanga komba bandeko na nga te po ba camarade na ote kotanga kombo na bango te beta masolo na yo soki shimena za nyongo ndo ya butu to ya moy tanga kombo na go tanga ka kombo na nga te kotanga ka kombo na nga te na lingite po lobi trop atanga kombo na nga te kozile na yo ksabino ya suka ya ser ya mi José il y a des cœurs à t'indiquer message vous êtes là voilà yango yo Magali lo mama moi ça mon cousé à 1m10 yo lo bake mi José ngana yaya mi José de cœur oyoki tozo sepela tete ozo tensante oyoki elle est convalescente la pauvre fille azano na repos médical ozo sa ba rando lo buzoba ozo ba posa rando to oyo ko sala na internet ozo finga chimene eza rando te kutanga komba mi José te ba ya mi José pe baza ba camarade na yo te yo lo basiko yo ozo ba chimene azo tanga komba Blandine Osako ba yokani e bo sko yo ndeko na wana Chantal waza munoko mulai lokwa mbongo munoko yinda lokwa mtu apakola makala afinga yo na niveau ba video eza na YouTube afinga yo babambi mumba na ba finga yo Esther Angelos afinga le sko komi sko ba komi ba leki na yo so siko chimene na yo kan pena Blandine Osako za problème nini yo kan na ndeko no okuta finga yo na nemo do afinga yo po finga na siko boyoka neza problème a mutu so mi José ayoka na chimene alandi ya na chimene alandi ya na Emmanuela alandi ya na Blandine Osako ou bien so chimene yo na sepel te tika mi José mwana oyo ko boto yo chimene ki ala ninga za aza mukolo na yo te parce que so chimene aza mukolo chimene aza mwana na ya suka za même pas na 5 ans yo za mwana mkozo wa chimene na mukono yo bota bala mi balo bota basi bakomi na ba 20 et quelques so ba 19 ba 20 ans obota sou mwana mususu obota te parce que oza déjà na âge à ménopause yo réglar cycle na ba cycle mensuel na yo eza normal o régler tous les mois obota raté pona nina mobalo ozana tika mwana batu mi José likamuni so mi José aponi kana e akioyo kana Josiane akioyo kana na chimene ya na e akioyo kana Blandine Osako akioyo kana na Manuela etaliote parce que yo poke koyo kana bato ba finga yo biso soto yo kama kimomande ne ba sabola yo na internet oyo kana bangote on va se racheter pas ndeko na ona ya illettré à bruit kono yebeta ko lo ba pe mi José te mi José tika mwana batu a famille na ote aza connaissance pe kande bo yeba na ba internet wala na canal ya mutu tika kombo na mi José pas a demuka linga